Merci, bienvenue dans votre émission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale, une émission qui vous ressemble. Dans cette émission, c'est Matika son casse-casse. Abonnez-vous massivement et puis beaucoup d'aimants dans notre site Matika son TV. Ndenge zala kara doyen motoyambo mais c'est YouTube. Ndenge balobara, ndenge balobara donya bébé. Dans cette émission, on va recevoir, elle s'appelle Maniké de John Massassi Calculé. Donc cela veut dire que Massassi ils ont calculé, ils ont bêta batou par-ci par-là. Bazo yanga noa, likolo nango, bazo luka pas problème mais Massassi ils ont bêta déjà, on va recevoir Maniké. Mais avant de le recevoir ou de vous présenter Maniké de John, je dirais un big dédicace comme ça à Picho Pacho Sotalikon en Norvège. Je te salue là où tu es, sans oublier Michel Mbongo allemand de Bundes, mon vieux. Napesi Mbote, Aimé Bido sur autoroute, sans oublier Aimé Boubébou Bilangaloso, Aimé Boubébou Bilangaloso, mon parrain, bon retour à Londres. Nazaki non vraiment battant un belé awa, na Doudou Bessa, Gino Liaki, en tout cas tu savouras qu'il y a un bon moment, na Bissonayo, donc retrouvez-moi encore chaque dimanche à Bomo Comédia. Nengezo salamaka salamaka mais eza biso moko donc place to banda masolo place to betara bama ça c'est calculé nengezalaka awa tozo beta sans plus tarder dans cette émission je dis big dédicace à ma petite sœur Grâce Lubamba Mobutu Gaga. Grâce Lubamba Mobutu Gaga ma sœur, je te salue là où tu es bien sur Bolingara Matika son Peggy Titan la pesio mbote bino Peggy Titan tout cas vous déranger biso Peggy Titan big dédicace na yo. Binonia Sobolina Matika son cela veut dire que Baolia Baomela Bao Sepela na simalango ba remercier Nzambe tala ndenge bali mutu angande babosal mukila bazulu fotika na bango Picho Pacha Sotali Konko na Norvège totali sa mukili vers Kasango tolik Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle inoubliable. Ça c'est la danse du moment mondain. Ok, comme d'habitude, comme d'hab, je vous présente déjà Massassi Calculé Maniké de John. Bien rasé, hein? Merci. Bétran et le roi, on a oh bino boloba na ngeso angati mais on a loba so ngaso no bika moko Massassi Calculé tiré calculé et Massassi calculé tiré. Avant de commencer je remercie mon Dieu hein na salutation na banda toujours mami Goreti Louvezo mami beaucoup misala bino maman présidente ngazaka na Goreti nakana Goreti kala te bana brasa boyebi ke tozoya boyebi ke Maniké azoya Maniké azoya na brasa Maniké azoya na brasa balobi Alain Giga na Londres balobi ba question eza ya Matika so la réponse eza ya ngai Maniké de John malgré na esino qui resili thérapie esili tozongela ba bassin tozongela munene ko mutu nyonso ayeba iteke na bana ko suivre thérapie moko boye thérapie siko esili nala sabino ke non na mema ngo pa ya convoi ya ba rwandaise wana za romela te ngana romela vitamine te ngana romela yo yebi mama munene ngaza kana ngo deja kala abanga kala na na nde thérapie moko boye izoko esili tobi toke na bino bongo ya bato internet na esaka petit okokate kamelo de okokangate qui panvita yene mtasali oyo mwana ya banzambe okokate nzamba poudre ya mukili pona Carmen Odia petit wana makambu ya matanga ndeka na lobaka na matanga ya babenga na bato matanga basila et comme ka problème na ye petit moko boye cahier de brillant akoma na ofinga nga nga tikala jamais ozala cahier de brillant
Nga za cahier propre. Ba cahier ya brillant est le roi Anthony, ala cahier brillant. Nga za cahier de brillanté. Ah oui. Vous comprenez? Nengo lo baka obo nga na finga yo te. Oh comment nga finga lo fazer wa. Nga finga na ba tu fazer te. Parce que ngai na lo baka le so nga manike nzamba pamboli nga na komi millionnaire. Et loko liboso na ça ezali orphelinat na ONG pour les enfants sans abri. Voilà. Parce que na yebi kokola sa ba parents. Si. Na yebi pasi wana na yebi douleur wana. Déjà nengo lo ba bongo kosi ya ba genre na ngate. Na finga ba fazer te. Parce que vie l'avenir est sombre. Léo tout le monde va faire ça comme président. Jolino Abandaka au sala Siral, Jolino a comme un boss. Voilà. Alors moi c'est pas mon genre d'insulter les gens comme ça. On appelle ça droit de réponse avec intelligence. Tellement vous êtes des troubadours, vous êtes des ignares. Voilà pour le n'importe quoi sur internet. Vous ne savez même pas ce que vous dites. À la fin bon le baki non le baki bon le baki bon le baki est loko le samuto loko ya le baki. Voilà. Voilà, et on a beaucoup mis ça en niveau, mais comme tous ceux qui sont dada, on ne veut pas baser seulement pour nous. Les lots, on a un bel vraiment pour nous tout perdre de Konabiso Diana. Voilà. Parmi Batou Oyo, Bandin Tunti Nipe, Azaki na chance, succès, il y a fou, mais c'est comme si Bande Konae, c'est comme si comédien. Balingani te manike liwe comment te pas kuna trop qui me ne balinga ba boma la duchesse ana esa la duchesse wa leader sala groupe na yo biso ba petit asika la kisa bango OK je bango dans les néants zo ba bato ba sala na nute loko te la duchesse sala za la duchesse et Simba voilà Mike la duchesse avant bango ba za bongo ba bandaka pe dans les néants le roi bango ba comme yo te to salte bo te ye pas ça te yo zo ka ba petit ba ebana te yo jouer Carole na et Simba parce que ba msusu balinga ete kwa manika za bongo o memanga na internet o memanga na internet pona fingela ko bato tana bo fingelo bato na comme problème c'est ça et ça genre na bino ce que la duchesse a lobby bongo makambango bango na ba Hans Luzolo lelo bato ba pesa Hans Luzolo raison oui là bon raison on a fait bon lelo marambe ko mobi ma grignotage bimi marambe belé bimi Mike se défoulé na ye aboyi na ye ko kena makamusu mais lelo tala ba version comme belé et le que ça linga passer je respecte le monde ma chérie il fallait pas partir comme ça ah ya nga na okufa pona mbongo te na okufa pona moninga mutu te boyanga bana oyo yo mwasi ya kitoko nenge wana natali mission natali mission moko Diana ozolela o te ba bloquer papa mwana nga ya bana okutu bazala ba parents te bingana ndi ngana kola tongi papa mwana na Londres ya ngata tongi ngepa nani mwana ete sala bloquer par mwana te mwana kokola ya eboko biso tokola sans espoir de lendemain le na komi maman j'ai 45 ans nga ndima te na koma na âge oyo na lela modèle nyonso na balabasi ko nga na tika na mwana na fille à 16 ans au les parents tika na bébé il y a une année au kola ndeni oyebi na chasse aux ans mutute bande ko nyonso na poto oyebi que c'est on a téléphone à poto bo vendre 50 na katanda ko moko bo zela benga ka na minuit siko nga na kola bongo na kola eza raison ko ça fait c'était raison ya liwa na yo yebani nga pona nga tu étais empoisonné. OK. Il y a eu un poison. OK. Il y a eu un poison. On t'a coupé rapport à mon à moi qui toko combien à papa moi azo mal mususu. Azwaki. Et raison ya liwa na ye nzambe ka ye moko ayebi pourquoi suye. Et le connaît na zo beta c'était na bato théâtre mati ata bato ba kufaka théâtre congolais les babi mort comme chronique kuna les comédiens. Eh bokanga liwa. Ete bongo te nambula moko bolandani quelque part bato balobe mobiki salobe na ngai quelque part ba opesa Denis ses raisons Paul Baki et y a 7 comédiens ba okufa il y a déjà 4 déjà Denis ça sera un prophète de la nation le monde a Denis tout ça marambo tala na yebisi Denis ça sera prophète ya solo omoni na moi omoni Sandra biloko azoloba omoni Bible lobi ne touchez pas à mes tous arabien mais on peut se conseiller attaquer grande sœur yaya omoni atokuti mosali na nzamba zo papa etaliote batu wana ba yebi ndenge ba solo la na nzambe ba bizarre et puis papa na bango côté la bango kaka nzamba côté la ka ba sali na ye ata musali na kati mutu a côté la musali Christelle ya solo maman nzamba taka na Bible baloba ne touchez pas à mes
Voilà. Si tu touches à mes oins, tu connaîtras la vérité. On se comprend. Il y a un ballon en bête. On dit le 2020, 2021, c'est quoi qui chasse à caca? Non, c'est calculé na bana mike na micro. Donc bateau va remonter à ma bimiso à pépé. Oh pépé kalaboka ba kringa na lobaki. Des montres. Différence na bino o bino bo salaka. Ngana sala ngome o ngana sala. Donc voilà. Antonio c'est pas l'enfant hein. Maniketo sont na base na biso ba comédien. Ebele o lelo baye na ndako ya Diana. Bazolela bazomi bamba na mabele. Na mona ki moko basala so 4 balobana. Ça fait bamsu balobana tena Diana baza ebele. Mais tout le monde bango pas Diana. Bazolela bache ba moto gashi bagosa ba cotisation tout ça là. Hypocrisie. Car bango bakangi photo Diana na morgue ba publier. Hypocrisie. Pona yo. Pona ngai kasi okite na hypocrisie. Bayo lela te bayo seka ona ma miso seka ozui. Ma miso pas cité. Ya pas cité ya kana moto osko aki. Ya moto qui papiliser. Ezaneti njora so akufi na ki olela na sali hypocrisie. Poto so to la te. To solante. Non ki olela pourquoi? C'est de l'hypocrisie, je vais rester chez moi. C'est quoi l'hypocrisie? Et puis, il sali 5 ans, il y a raté, à Koufi. Ok, c'est quand il y a il y a hypocrite, tout le monde est belé. Et là, on a un lingate, attends, na Gabriel, oh, c'est juste. Mais, bon, tika kolati saya Gabriel. Mais balobi, c'est une mission, oh, yeah, salaki, nde memi muninga bongo, alobaki, a traité Diana, marambo belé. La vérité, monsieur, il fallait pas roloba et loba miwana. Attends, bien de nuit. Je sais pas, tout battre l'émission, baza, ba, ebi émission, on a yango le loba che, ma ramené sur toi Gabriel, ayaki na mort, ba bengani. Mais c'est que Mukonga na okufa vraiment sonjo, eba okato mutu. Eba okato mutu. Apo yaya. On peut dire quelque chose, mais c'est pas vrai. Tant tout ça, émission, il y a Somo. Il y a Somo. Vous avez rendez-vous? Somo. J'ai écouté Somo. Na ba na beta Kishasa. Poto de na beta. Goreti vous voyez mami. Chimé Lopez ko Kardashian de Bruxelles ba biba cancer. Na biba cancer na bino wana. Oh, na eza bino bo bomba na sima make-up. Ba cancer wana. Bo somba Melina Swamba elongola bino parce que na bisaki bino mikolo avosona na mani ke bateli soka de kantina mai ya pembe to sukola bilongo. Ambi. Nani obima na elongi na ye nani obima na elongi nete. Basi mimbali mingi ba oboya bino bongo alula ki na TV na elongi mususu. Amona bokei ko lala osukola bo oh. Mais yeza yote. Yote. Nzoka nde make-up etonda ki. Ça te l'aura ba Christelle tande aza. Ah naturel. Otali aza ache elo moi ache lo koti. Yaza elo azaka na poso na ye. Bon siko bana basi msuko mati. Soka suko lelo. Kantina maya pembe. Maya kala mko propre. Mbadi mame. Eyaye. Ne bongo mwasa ndengo wana siko yo lula ke ne longi wana. Tango moni siko ne longi so sani. So pour la famille Diana, to mo chité na pour la famille Diana on loba. Pour la famille Diana na oloba, liwa eza pona mutu nyonso. Ba on peut pas bomier. A okufa kaka mabele lisa lobe loko wana. Aloba yango bino batu bobomaka batu. Mawana bino kapo bino bokufa. Voilà. Question na me repose un peu bien na mabele lisi. On demande olinga mingi. Aloba ngona kimongo na kokolo ba ngona kimongo te meloko ane kanga. Aloba bino bato baboma batu na seka bango. Po bango pe bakufa. Na kimongo aloba izaka otetela ke tala. Okozwa lufitika. Manikete John, n'habite so y bien information mon boye, Fifi elle était menacée, tapée à l'agonie. Deuxième fois, on est ça là. Parce qu'on a compris, on a fait dans la voiture, on a un taxi pourquoi? Parce que on les pas déjà tant aux allants. On sommes ma voiture, mais yo qui n'a qu'à reçoit un taxi. C'est que on l'ira pas enlever yo. Moi j'ai ma bagnole, j'ai ma carrosse à moi. Comment je peux aller prendre un taxi tant que je sais qu'on va m'enlever? Pour nanga, na iso vérité, il y a le kuta.
tu vas bêter à la goni. Ya deuxième fois yango ça mi mais batala mutu ni ba bêter bukani. Ya eza ndenge ya robena matolo. Ah mais matolo na nzoto ya deuxième fois yango esalama tozana awa tovanda ndako moko biso mibale na problème na fifité na swani na etelo côté ya petit na azana voiture pourquoi okenda kozwa taxi pour si ba enleva ya liboso zaka ya solo bazwa biloko tu ba beta epeka bongo c'est que mutango kana kayo déjà mata kana voiture na yo so omoni que no ba enleva ngana mata sur taxi nga mata taxi te tu peux imaginer matina mata moto ba tu ko bambanga libanga na moto ondima pour aller be mukunza moto bambinga libanga na moto tuna pegi tita libanga pende uti kuna na oleka na moto pe muta calculer ngana leka bambinga libanga na moto po kaka po aluka kabom siko nga moto ko ngana ko mata taxi na moto ko bambinga libanga na taxi ba katanga ka moto non ça les loko wana te alors si wangana moi je suis désolé on a la voiture na yo so voiture est en panne lukelo comme susu et puis yo ça sou moto ko tambola yo morote okotambola yo moto nga tambola na groupe ya ba Jaguar noir ba benga ba Kuga ba Jonathan ba Dynamo ba Crisco Lubo ba Kuga ba Patrick Ngambe ya omeki na bitumba tango ba bundaka ya bana ngana ba pona na jidoka na boxer na mtosa taekwondo po Dynamo penza okolemba mabele pena pa obano baloloka ata boye combien bon ba obeta na ningi ya tolekanati faut kotambola su. Voilà Maniké, merci beaucoup à Poli Gucci mon ami, je te salue. Binonio Sobolinga nga Limbondo, Patrick Ngambe mon ami personnel et Nalina Kata Maniké nakati ya liwa Diana babimisi pe Patrick Ngambe mauvais. Babi Patrick Ngambe azora ba voice ozo tambola lelo na batika mwana bato alobana batika mwana bato alobana na ete batika mwana bato respectable nyonso batika e bolongo na Patrick na ba bêtise na mwana bato azara poli otika e bolongole na ba bêtise na bolongole penza bolongola pena Patrick Ngambe c'est pas son genre tala boti boza ba genre na bino bolongola pena Patrick Ngambe na iloko wana c'est pas son genre asala abiloko wana te mwana bato azara poli il respecte tout bobo comme c'est un poli tango le kafingi bino bobo c'est un poli botika e. Voilà Maniké, merci beaucoup. On arrive à la fin. Dédicace, tout cabona. En tout cas, ma dédicace, c'est chez Djonga, na Pouidixme, chez Djonga, na Pouidixme, Toliato Mela. Balobi maman, on a un restaurant de plaisir chez Agencité là, na café anti-gigolo na Bruxelles. Bana Paris, partout. En tout cas, Montona Yambo et Bokechu et Tika va concert et bêta. En tout cas, Vincent a bêta déjà, je pense avant semaine ou avant dimanche, on va à Paris. Et puis à Fabregas, c'est le 13 novembre. Kofi Olomide You Arena. Combattant, nous avons pouvoir. Et si ma soute ma cambosa, nous avons pouvoir et ça combattant. Donc Tika bat oh comment ça la wana. Ezalinde. Mais il pas ya France Time avec ça. Au combattaki. En Belgique. À combattaki. Et Simbité. Ko tanga ezangi baninga ba basi ba poste. Yosko soate yango. Yosko combattant c'est la combattant dans la pouvoir. Merci beaucoup Maniké. Wango abi opération sur la classe au Bosalango. Tout le monde aura dans la classe. Merci beaucoup monsieur Cilia. Bye. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. Ça c'est la danse du moment mondain. Pervers